Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image, banza soko ya Congo. Non, c'est un homme trop bien. Nawana, moi je vais dire pour la famille, pour la l'école des femmes. Tout le monde. Yes, on déconne à Bolingo. Yo, ningi ngai ningi. Yo, kufela kinga. Yo, kalisi nganzela. Ngai ningi ko. Yesu Masia, Haleluya na Yesu, Maina lingi kolo Yesu, Haleluya na Yesu, Yemba Haleluya, Sokina moni moye kongela mo. Sokina moni mwasa kobota wo na kolokani na yo. Haleluya, haleluya, na kolokani na yo. Haleluya, amen, haleluya, haleluya. Oh, na kolokani na yo. Haleluya, amen, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, Hosanna, haleluya, Hosanna, haleluya, Hosanna, haleluya, Hosanna, haleluya, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh, Hosanna na Yahweh. Naïveté, ce que l'on doit confier à cela 40 jours pour notre temps là. Naïveté, il est comme des fois à jour mon abisso. Pour ça l'abisso, à jour temps là mon kilo, ce qui est 40 jours, ok. Ne lui ont pas attaqué le colo, ne a combattu. Colo, na pesi poto nyonso na maboko na yo, poto limité les autres. Gotike la bainité, bazo isika oyo. Oyo kosala na kati na nyonso ezalaka mabe de mokana na yo kasi na moto epuissant. Kolo pambola moko na moko ezalaka na Zamba lola mona yo. Na musala musala. Zamba bambola yo. Oyo zali famille. Oyo penza zali famille. Azali ambai. Donc temeza kozoka. Mais nazana sembo. Sembo na ngai. Makambo mingo ya sali. Eza sembo pona yo. On va bien sûr pour imiter dans des autres temps dans kilo na voto sana kata pour imiter mais il y a au moins faut témoignage na ma exemple qui est madame embelé asali koleka ça me la lola mona merci. Oh ya chuna. S'il vous plaît, Yachuna.
de Fao. Mettez le maman s'il vous plaît. Toi pour je vais tout là. Merci. Yamana tadi bato bakoti yango na kati soki otulaki mata mwalikambo okokaki koyoka maloba na bango te naleli na motema nanga naleli yoya mai na miso bayokola bakaki liboso mpona linganga nakomi kolela mpona bambona bakonzemba bakoyeba te basusi ya mwana moto odandi olelo ya motema olata problème de mon cœur mama moto nalinga yo kala mama moto nalinga yo kala. Le célèbre baptien aux élèves Olingoyo Yamana Dali Bato bakoti yango na kati soki etulaki mata mwalikambo ekokaki koyoka maloba na bango te naleli na motema nanga naleli yo na mai na miso nakotola bakaki liboso mpona lima lela nakomi kolenga mpona bambuna tokoyelani bandeke bakonzemba bakoyeba te basusi ya mwana mototali odadi fololo ya motema eluna yo kati ya jardin de mon cœur mama mutu nalinga yo kala mama mutu nalinga yo kala. Jodel Bakassa en direct. Naebisi kulutu na yo danie olingo yango ezanga nango miso ya lelo na ya olingo na yo Général.
Journée Lelo. Journée Lelo. Na matina podium. Vieux Jouna Kanisile Kenaye. Tant que tu allais préparer sur les mains. Tu allais Kenaye, mais il défend. Il faut que tu gauche, gauche, droite. Wana tozola kisa. Ba de baba ba Carlito. Sur les mains ndenge kokende. Lelo ezali bongo. Jour ya mawa, jour ya pas penser. Jour ya kokanisa. Star munene ya mboka na biso. Des fois mon général. Alingaki lisano. Alingaki miziki. Soko moni na ye lelo. Kalatea wa ifona zana na Kinshasa. Pour l'enterrement. Vraiment. Aza n'importe qui te na mboka na biso. Des fois mon général. Yango wana na sepeli bana Paris. Ndenge tokutani awa. Bana Bruxelles pe bazali Suisse. Londres baza kolela. Des fois mon général. Côté na biso totika la simate. Il faut qu'on connaisse ça. Oyo tozalaki na ye. Des fois mon général a sali fierté en mboka na biso na libanda liwa eponaka te eponi ye biso nyonso nzela ya biso nyonso toloba makambo ebele te soki ezwi yo tura mokili tura lobi lere mosu ekozala ya yo te ya lobi après to sepeli journée lelo bande ko ba bolingo akanisi boyebi programme ndenge ezali so après enterrement to kutana lisusu awa to koyebisa nyonso to lingi koloba merci. Donc, merci beaucoup la question. On a présenté déjà mes condoléances à la famille Mobimba, famille Lolendo Mobimba. Donc, Nazali parmi à la famille parce qu'il y a eu bango depuis toi à Mike. Kulutu Akufi, Yaya Oyo Azali Akufi, Père Oyo Akufi, pour Nangai. Namona ga musicien te ngala banda ozoye lokola grand frère nanga parce que bolingo apesa ka biso tango to bana mike ezaki ya ki papa parce que c'est le seul artiste tango to bana mike oyo bana otinda biso to kende classe au moins to vandi na yebo albi boye bo uti ba classe ko tambola ko talanga o veto ti classe ça va bo vendre. Donc, ezalaki abana kozwa biso lokola bana na ye lokola baleki na ye abana kozwa biso tekeno ba petit moko boye ako utiliser bango ou bien à manipuler bango pour na succès na ye non. Lui nous prenait comme ses frères. Donc pour ndé na ye lelo awa omoni orchestre Mobimba ya Big Star ozoyemba na Paris bazoya so ba moninga batiki kidara ye apesinga mbote ngapona ngai ezaki famille na bango. Donc, on a na bango comme famille. Na kanisi répertoire nyonso oyo bazoyemba na yebi yango par cœur parce que na bana omona nde ba osala. Et plupart ya ba musiciens to bomoni awa na bana omona bango ne ba oya. Donc ngana salaki le wana na Fiedef ya na biso. Asali Big Star na ye biso tozalaka na ye déjà. Ba musiciens ba bandi goya biso tozomona bango. Donc na perdre être moko très cher na vinanga. Donc parmi les grands musiciens Congo oyo adoptaki biso
la génération n'a plus sur les général de FAO à son Haïti. Donc que son âme repose en paix, mon vieux. Je ne manquerai jamais à penser à lui à tout moment, tant qu'on aura toujours la vie. Je passerai toujours à général de FAO, mon grand. Nana minga olobate, na peine à pouvoir à la moussaïté, mais Zamba batté la molimonae. Il était bon. C'est un bon monsieur. Il n'a jamais créé de conflits avec nous. Et puis à Kabola Bissoté, tant qu'on a Yawana, yé, na balé qui n'a propre, na bisso balé qui n'a balabala. Tout ça, il y a balé qui n'a atikala jamais qu'au Kabola Bisso, entre Bisso, na famille naïe, ou bien non, Azora Bisso tout moko. Merci. Vieux des fois au Kende bien, au Tiki Bisso va souvenir à bien, il va venir à Bisso, Torobo Sanaraoti. À chaque fois, tu vas fêter l'anniversaire de Bisso, tu vas faire mon pour nous. À chaque fois, date où tu tu vas toujours recueillir mon kende kotala kayo na cimetière. Pour ça na Bisso na bolingo, tu zong selo bolingo wana, même na Lilita. Merci beaucoup mon vieux. Nazangi maloba pona vie na Bisso des fois. Des fois, il fallait que nzembo ka bongo ka logo te ka binanga kana azaka minanga na Facebook tellement na ko j'aime ba photo na mingi atuni vient na Hollande na moni film habité petite sœur abi benga petite sœur na oyemba yo ayemba nga donc balela na bateau balela ka baseka na bateau baseka to le lavement vieux penza. Non, hôtel à car on va pipsa Edino. Si on a commis on a des nazo mon Edino liboso nangezo salanga passe mais to sani to botamaka to kufaka donc vie de forme. C'est nam repose en paix. Lo kanana lo baka yango wana. Edino franchement naleli vie oyo Monitino moninga na yawa. Franchement, ça passe. Donc depuis via Daya, donc on allait la kaka parce que au moni mutumusu akufi aki musika na yo. Okolela mais ta mususu rapidement au bosana. Mais muto osalana yé trop. Osalana yé soit Koufi, oui, bah pas si y a liwa. Que Moutolo au monde a sauté. Donc, Viedef, que ton âme repose en paix. Tu es mon vieux. Nanino va trotter. Message au Moukil Monango. Parce que la caméra est dit notamment là partout. Vidéo est dit notamment partout. Bah, Congolais va au talango. Déjà, événement n'est pas allé à Boromona. Ce n'est pas loba. Et trop. Parce que Salem Service au Boromona. Tant que Salem Service, donc, tout ça là, donc, viens à Kei, à Tikinga. Donc, grâce à Jean-Marie Malomba, on a retrouvé qui trace à Vielle Rayaki. Et tant que Salem Service, producteur. Donc, oh, baebi. Donc, mon qui vient, nous les pendant à Paris, nous sommes à Libaya. Via le petit promesate. Mais avant ça, la fiche, tout solo là, na lobby na vie promesate. Na mon avis, na PC à compte, na autant à la caméra. Mais, na sala ba fiche, ba combattant, tout ça la ba babé à Baya, ba c'est le zino, ba tout ba ibsanga ba lobité. Vieux, nous les ati. Tout le monde va fiche, mais il faut annuler. Donc, on a comme la vie, on a dit vie, à compte na pesi, ba combattant ba annuler ndoulé. Ba combattant ba annuler ndoulé, mais yo a vie nanga. À compte tika la lango. Et ça la rien. Mko bandoule aussi là, to zonge la masolo. Bandoule go zonga, to zonge la masolo. Donc, to yambana na vie, le vie tika la paix. Nga pena kenda mais pona la sabino ke vie oyo tozo lelawa makamna loba nzamba omona nga via kenda akota studio asala masolo na e
des chansons à rappeler comme Salem Service natikala au monde a échouté donc tant banzembe bimi na YouTube na yoki na bi aza reconnaissant pour biso toza na monde de musique ba musicien ebele tosala ba masolo kutu makambo ebimate mais na mona vie wana akenda asala masolo sa monanga donc na mona benake donc aza vie moko aza très reconnaissant donc très reconnaissant vraiment lelo na o lelaye vraiment que son âme repose en paix vie de fa otiki biso eza pasi mingi donc tu dis que famille za moulayi tozana nous mais yoke avant OK avant tu dis que OK kin ozonga to continuer ma solo mais vieux vraiment que ton âme repose en paix tu es parmi ba grand musicien yamboka na biso vraiment le peuple congolais azolela biso tozolela donc tolelio vieux makanisi eza ebele te eza pa na yo na molimo na yo na nzoto na yo ndenge tozalaka pembeni na yo tokomona yo lisusu te donc vraiment étant que biso totika na poto idi no image donc toza na pasi Jean-Marie Malomba donc tozo continuer Gabi Mumbiri donc tozolela yo viens vraiment que ton âme repose en paix. Ouais. Et là, on a jusqu'à présent, on a quaranté avec mon son et tout. Ouais. Et là, on a comprendre que jour vers que Kin, dans la coopération, il y a Kin et pas juste ça, sous protection, il y a Vital Kamere. Ngaza parmi bateau basé na carte ça makamba to encourager vivre avec Kin après via comme na Kin là via comme na Kin to solna via na téléphone vers singa qui a vu que non tout va bien après un moment donné to sur la sonave abi tout va mal parce que y a une sana babe banaki donc via azai sous na protection té mais là on comprendre que ba zone d'ombre et ça na carte liwa vie parce que ba zone d'ombre ça na carte liwa vie tina nenge vie alongwa wana azu contrat akende jour ouvert nga voyager pas kende comment dirais-je akende Côte d'Ivoire verrouné zaboya rata vol verrou takenda te posaima compliqué faire voyager na business class alors tu vas commis Côte d'Ivoire tu vas commis Cameroun si nenge bossa soit kenda na donc na ebelona lo bâtir non il y a quelque chose. Il a quelque chose de chelou dans 4 quoi tu vois mais là on a répété dans le baboy bazot d'ombre zarataliwa nae mais biso to ba tout monde boy ba pire ba petit nae on va vivre ma koni aeba ngai na jeunesse tanga nae na mande fouté nae même pas la barbe vim ta côté sanga na ba monde na musique donc là on a le barake non ki bazot d'ombre zana des années nzambe mouraebi nzambe mutaebi bazo dombra na biso kenga muno tokumsi nzambe mais il faut to comprendre ngo job alobelo moboy abi que non nzambe pourquoi ba méchant bazo prospérer na ba famille na bango ba na bonheur mais nzambe ebi c'est que non méchant prospérer loin de moi méchant prospérer parce que des années boy to ebi fait à méchanté vaut mieux la fin d'une chose que le commencement donc na a beaucoup de regrets na bonama donc mais on a le côté na
bonsoir, bonsoir. Ba mélomane nyonso ya VDF, ba tutu ba lelai ba linga VDF. Nga pasi nyangi ya Victor Eleison pasi Sainte. Donc VDF pour nga ya zagi papa. Parce que ba première répétition na biso VDF mutape sa biso place na ngirengire. Ba ba ebi histoire à Dream Team Dream Band. Ba ebi ke biso Victor Eleison to banana ne pas vie def. Donc pour nga ya za papa, donc to père de papa et puis ya za papa ya Jani Mangoma. Donc pour ngai aza père, donc to père de papa. Donc ya toi olobate yo ebi biso to le lara nandule. Et là musu to role la vie ezate parce que forme to role belate. Pour ya lagi likolo trop. Donc to le la père na biso, to le laie ba musicien nyonso tout tendance confondu to le la père. Paix à ton âme, vie, grand prêtre, Deli Kunzinga, paix à ton âme. Peselanga Pero et Anga King Kester et mené en beauté. Peselanga Kokobar Nanga vie beaucoup mbote place Baali. Tous les là fort vie mais chouezate. Chouezate, vie, chouezate. Nzambe azwara lokumu. Mabele mokonzi bakenda batu batigala batu quoi. Ok le roi Yumato, ok le roi Anka. Okoi pena na champ de bataille. Donc ba ikenda batu etikala batu quoi. Paix à ton âme merci. Edi no image Panza Sango, edi no image. Morote quoi. Panza Sango. Vie satika ki o vie wana kei. Ah Panza Sango edi no image. Et certain. Bon, message nanga Benezali. Donc liwo est touché bisomingi. Parce que c'est mon oncle, Amemanga Tinazala Mouanamuke, Nakisanto Amemangaï. Donc toute la famille, on se connaît bien. Era yaki na anniversaire à Banalemba to solo laki. Era na okene kene yamba moninga après 18 ans so 19 ans. Lobia Didier Ozawa. Mutumo kwa sécurité ya empêché ngalobi mais non on ne fait nanga yo yebi ozo bengane pour anine. En tout cas, ba image c'est belé. Donc son ngana zo examen d'état yemta futela ngambongo. Mbongo ezalaki tena passé examen d'état maman lobina kende pas fanfa kabelanga mbongo akende pas noko fanfa pesa mbongo ngana sala examen d'état ba reconnaissance ya ebele ah noko soka ya noko ya kotalo na ya kotalo lobi yo za neve okoko yaka na eloko te yaka to kutana to solola donc en tout cas pas mingi donc nzamba zo molimo na ye donc azo bena molimo na ye donc ça fait mal. Ça fait mal. Merci. Nous sommes en pib edino image. Nakin balobi edino image au sala musala. En tout cas, yem ta couvrir l'événement tout. Donc longonia edino image. On est ensemble. Hein? Ok. Vraiment edino image. Merci na ndengo pesinga moi parole ya Roloba. Vraiment naza makamba mingi te na koloba parce que nga pena nde na ebisa ko mo colonel le kaka tato zaka na salle mosusu ke bande kwa def penda tango zo ka nde kwa def nde za biso donc matanga oye bande kone za biso jo na ebisa ka yo ke tozolinga koloba penda te tolingi soki makamu nyonso eleki ebemba def e komi na kin to kundi def tant to kunda def na sima en tout cas d'une image tokokutana na yo po toloba tokozala na ebele oyo tokoloba puisque batu o bayebi defite bandeko na biso te kaka bato ya sima tozoyeba bazoloba ya trop mais nyonso bazoloba tozondima na biso tokokoloba te ke eza mabe puisque toyebi ke mokili na biso lelo ekomona yango ndenge wana puisque bino moko boyebi def c'est un grand musicien et azali icône ya mboka tango def azalaki ana poto avant zonga kin bana Paris ba monaka bango ndenge nini to yambelaka def alors pona yebisa bango ke def azala biso il faut ko yeba def na ba kombo biso to no bengela def kala po kombo ngana ba no bengela def kala tanto zokola ezalaka salai donc tango def azana sona lobi salai ayebi ke muto misi komba salai wana muto ba kolina ye donc bato ba kolina def eza biso donc naza vraiment na kisanto. Donc, comme on a Hippolyte Jeko, Kinkoyongo. Donc, taba wana yo katata Kinkoyongo, apa père Adef, tata Kinkoyongo, ezaki père nanga. Donc, nga, comme on a ezali Jeko Hippolyte ezanga. Alors, message na kopé c'est pas bana ki santu, vraiment
bayamba def tango akoya toyebi ti soko koma lundi ou mardi bayamba def et def ba moko bayebi def bana ko loba bana kisantu les vrais bana kisantu eza biso yango to edine match to lobaka na yoke Guy Wanzabi Richard Poniel Junior Tabou Fataki Jani Mangoma Mama zili susuli boma ya kolinga eske na kokoka kobosana sola Solange yo motema nakobanga kolenga somororo nakobanga satana kota mabe asengi na bisato boyana o ekopesa soni sola Solange matalanga ya wa motema moko beta na faso ya komopapoto oui Santos vraiment timarandifu lelo tolinga na lobi toboyana na kosala nini yolukelinga liwanga yoyo nakokachwa Solange Solange Guy Wanzabi Jean-Marie Malongba Mokonza Selembao Guy Wanzabi bolingo nalinga ye nabelaka na ntina ye mama ye nalela bolingo nga na milela mawa nanga jeko Kristo kakwe bandanga nalinga he na ino nalinga boyete naleka nzela ya liwa naina konzemba bolingo eleke bende na bongo mama yaka okatela ngai likambo oyo mama yaka nazakobela mama yaka okatela ngai likambo oyo Jojo bayinge tokanisa ya jo ane moko mabe mpona biso bana bixa tokofelaki liboso Jojo grand frère propre asali hommage kaka ngai pas même un an toyekufela susu vie na biso mawa trop kayana butue zonga loki Solange régime nanga ebebio yakote moya pasi nanga nakokaka te kovivre sans yo Solange yotiki sante ya mwana moto na danger et pitié accorde-moi l'amour au nom Solimbabe prix Nobel Wutu
malongiko milele mone pendi kachifumi mwini munita chomi mwigwa chifuni mwini muni eyaye 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 naputuka lutantuka wanga malongiko Vandomo, Vandomo, Vandomo. Héritier Scramwell. En tout cas, merci vraiment Bana Kini, Bana Congo, Bana Mondi Mobimba. C'est la part de MB Production. Vraiment, et Zubiso, et Baoba, et la musique congolaise. Donc, l'autre, c'est vraiment à Oezali, les Sotozoa. Au monde, si vous avez une image, ça va faire des fois, Tozo Bunga, si vous remplaçant les Anan. Image les Anan, si vous. RRO, bazo reconnaître un mot qui Mobimba. Mais biso mo to to bo mayango. Ils ont fait ça bien, tu sais. To luka mato kana lelo bango bazo kende. Banani ba ko remplacer bango pour la fierté à Congo. Au monde qui tozo kende ba Kester ba kei, ba papa ma ba kei. Todo tika okaka bobo so ba o ba ko remplacer bango ba ozalate. Et ko zala pas si tout pour la musique congolaise. Na simi vraiment famille de Fao vraiment grand frère Nzamba ba Moïm Molayo et puis famille peu courage. Libota no so za courage, biso pe toza simanayo. Tout ça l'hommage nayo, tout se pele à trop et zanzela mutunyos. Oye comme na arena kokita, mutunyos à l'équipe mais bana kini et so solo sabiso. To solo la to loba.
ngana part na ngwana. Merci beaucoup Edino Image, on est ensemble. Merci bana Congo. Ciao. Merci Edino. Merci mais vraiment merci na parole au Pessinga mais oh ça Château Rouge. Bana surtout ba maman Château Rouge hein. Neti ba beta ke lokwango. Ba maman Château Rouge ba organiser pendant la VDF. Et on va avoir un programme. Bisoto yawa, tokuta ba Jean-Marie Malomba bandeko mususu parce que azali musicien oyo ya mboka. Ba maman Château Rouge ba lelié kolega ba non lokola ba lela fait beaucoup. Non, biso ba papa to leli VDF au Mbuta vient nanga son âme repose en paix. Et d'une image ngana landi bino awa mais na moni tout ça passe bien. Et bah tout bazo na ba solana ba qu'est-ce qui se passe? Mais c'est bon. Vraiment c'est bon. Nzamba za lokumu via Kofi. Et dino au sali émission na yo bongsi image awa ça se passe bien, c'est bon. Mais ma maman Château Rouge bazo senga yo pour que nous sali image na Château Rouge pas vieux Chico, pas vieux Diego, bah il est désolé. Merci Dino. En tout cas vraiment nous avons moutilangai toujours le latro. Toujours le latro parce que VDF n'enga zabongo. Azalaki pire vieux bandakini. Ceux qui battu mazolo ba pena ngainde. Naza pire petit VDF. Nga ki bongo jibubangi. Donc sur la canci bla ba ki to vana mambri. Après tu as quand apparemment tu vois na quand parlement de Bervier, vieux Wablé, vieux Peropa, vieux Bamel, Mtlangai. Toza mawa. Donc ne ba bana bandula Mtlanga bemba ba guitare. Na bemina ba guitare attends akala kuna na prince akala. Tant on la flanelle pas na vie sur la memba. Donc Mutlangai nazole la trop. Donc nazole la trop vie planning à Kebongo. Azalaki vie mongo mutubo malamu. Vie akabana libele donc Mutlangai na ebisa bino boyebe bien te. Donc boyebi vie na bien te. Ngana vona na ebena boyebe Mutlangai na kata parler de fois to bibanga na ye. Toujours à balar pena herboya kabelinga pesanga ki bon joie o eboye. Yo zo mona mama pasa. Donc vous avez mucha chance. Vous comprenez mutanga. Donc naza voler la danser. Donc naza pelado na mai na misu planning naza boye. Donc vieux planning accueilli boye ma trop. Donc en tout cas vraiment nazole la kaka. Nazole la. Nazole la. Koye likambo verifete poni nolandi biya kiliba sidi aye obalanga na mbongo soki mabebe nga bafami tosolola yokimi ndako na yo yokimi bana bayo nani akobakolo bango papa ya banda ye zonga ndako tobongisa na malembe papa ye ayoleli Telo zemanga dino pakasa e nganene kibwina yeba yebanga na fiele mingi fiele silanga na komalela kaka boye mitelinga no likolo ya dizigi kikuta ngaya ye wema na kowa e susi e koma ya ngai ndeko nabimaka te nakomalela kaka boye o papa nakotaki kumbi ya ye yokimi ndako na yo yokimi bana bayo nani akobakolopa kaka ya bana ye zonga ndako
tobongisa na malembe papa yo ayoleli Salem service na Paris aye nazwa bakuya lelo eleki pasi ye bimbuni nyonso esila nateka na bwaka nzoto mobongo ekwea nakonda faite aye o papa nakonda nkelo aye bamwaye nyonso esilanga na depanse ya bana kolia ya bana baswe medi kongo ya bana mpona kelasi ya bana yokimi bakola yo yokimi bana bayo nanyako bokolo bango papa ya bana ye zonga ndakoro tobongisa na malembe papa ye ayoleli anto bajake tole na senechale anene kibwila yemba yebanga na fiele mingi fiele esilanga na komalela kaka bwe itelenga noko likolo ya didi kikuta ngayayaye vraimen nakowaye susi ekoma ya ngai ndeko nabimaka te nakomalelanga kaka bwe o papa nakotaki kumbi ya ye Zidane yakolela vie na podium atolela vie tolala matanga tokufeli mpona biso aza papa biso nyonso toyali awa donc tosenga na podium baniese ya VDF bayali toyebi ke eza mawa me boya tolela na baniese nyonso baya to babina mpona vie toyebi ke eza matanga ezosala biso mpasi me toa na shwa te ya filimo mafo wabaricle le mannequin les pétroliers tous les la Sénéchal le mannequin de Paris ya babe masomo mokonzi avana selemau tous les la Séné papa ye okiminaka papa ye okiminaka likambo verite ponini olimiki via kiliba didi aye obalanga na mbongo soki mabe mpenga bafami tosolola yokimi ndako na yo yokimi banda bayo nani akobokolo bango papa ya bana zonga ndakoro tobongisa na malembe papa ye ayoleli makululu bafere na Hollande nazwa bakuya lelo eleki pasi ye bimbuni nyonso esila nateka na bwaka nzoto mbongo ekoya na pota faite o papa nakota nkelo aye susi ekoma ya ngai ndeko nabimaka te nakomalela kaka bwe o papa nakota nkelo aye kimi ndako na yo yokimi bana bayo nanyako mokolo bango papa ya bana ye zonga ndako tobongisa na malembe papa ye ayoleli El Paris Moma, mana ya Paris.
zitutale oh zitutala mama mwana mama balumuka zitutale oh zitutala mama mwana mama balumuka zitutale oh zitutala mama mwana mama balumuka zitutale oh kibita aya zitutale kabu kota sokie mon ami d'enfance aya zitutale kabu kota sokie tala batumboli ya defa zitutale kabu kota sokie aya zitutale kabu kota sokie amatakani etata kitisela ya mata amatakani mama na bana kitisela ya mata amatakani etata kitisela ya mata amatakani kitisela ya mata amatakani etata kitisela ya mata amatakani Kadima Ngoma batata bakenu ya mule yenu ya mule batata bakenu ya mule kibamba haya ya kibamba kisiza bwana baba haya ya kibamba ale mamalu ya mule baketu bakenu ya mule mamalu ya mule baketu bakenu ya mule solote général autoquité okozombo solote allez simba mesurer mwanana taina ye mesurer mwanana taina ye mesurer mwanana taina ye Lelisa Jean-Marie Malumba, Mokonza Selebao. Sabine, oh, Talabobono, Sabina. Hola Sabina, Rochema Kemaye, Talabobono, Sabina. Sabine, oh, Talabobono, Sabina.
Kubula bana bazambi Mabobo kaka boye Mabobo kaka boye boye Sene chale boye Mabobo kaka boye Atoba jake boye Mabobo kaka boye Wabarike Kubula bana bazambi Kubula bana bazambi Kubula Encore, kubula bana bazambi kubula bana bazambi oya mama kubule bana bazambi oya zamsa kubule talama mungo matubenda kama tamba sigamo zizozi mwanangu ebu diadia talama mungo matubenda kama tamba sigamo zizozi mwanangu ebu jajaja tala butiki tala mungo boutique, dans la mungo, à boutique, tique, mungo, à Javi Mangoma, il a dit, il est passé par ici.
Vraiment, mes condoléances à la famille artistique, famille biologique. Il y a Venanga, Matumona de Fao, il y a Lingagi Batu, il y a une polémique. Bisso, monsieur Victoria, tu as dit à Elongo, Nabagi Wanzambu, Babikunda, Richard, Fataki, tu es là, grand frère, le papa Legnabiso. Pour Bisso dans la Victoria, en 97, autrement 97, tu as mis sur Ronati. Avec VDFAO, Ozui, Koussa. Donc, Bisso, tu as répété, pas des formes de l'instrument pour que ça soit Bisso. Pour te bêta, on a la Victoria. Dans 97, 97, on a. Autrement 97. Alors, bien mouru, faut te les passer ici. Après, c'est une chance, tout dans la Victoria, va tester Bisso, va y avoir Bisso, voilà, vous jouez, madame. Mais chance parce que tu bêta qui vient là, Ngiri, qu'est-ce que ça s'appelle la Bisso. Après, c'est une chance, que ça soit Bisso. Donc, ils ont confondateur un mouvement à Dream Team Douane. Donc, VDF, Matumona, ils ont confondateur à Victoria. Parce que Victoria a dit Dream Team, Dream Band. Ils ont eu un Bisso dans l'instrument, pour ne pas pas mambo de Panama. Vraiment, paix à son âme, tous ensemble. Nzambe appelle Samuel Mouna Kimia, appelle sa famille Kimia Nakati, Bisso Zabe tout le temps pour cancer en zem. D'ailleurs, à ça d'ailleurs tu mais ça toujours. Nous sommes ensemble. Na ba chocholi, ba oti musika, on est ensemble. Merci beaucoup. Et dit le Bilili Panza Sango, Néo Panza toujours. Mi composé à déloquer la bête à mi composé. Et c'est terminé en haut. Merci. La Big Star, on m'appelle la qui entend qui entend. Les gens qui ont fatigué Bisso. L'invité message ne cause anime. Le monde est au bête à faire là. Pour la la peine. Message ne cause anime. Bon, message, ils ont un cadre qui pour comprendre, voix extrêmement mystique. Pour éviter la situation, mais message est ça. Bisso ba o totikali. Tous à la uni. Tous les gâteaux et banzambe. Tous à la uni, tous les gâteaux et banzambe. Banama. Oh, tout bazar partout dans le monde. Oh, bah, il y a bazar, bana big stone. La vraie boule. Tous à l'ensemble, tous à la uni. Et puis, pour éviter l'émission, Mickey. Donc, Hermé, comme le Bissamino, n'importe quoi. Pour que sa valeur dans Genendoule, quoi. Oui, Genendoule, il y a sali Bisso, dans Magambo. Alors, tu vas faire sa valeur. Pour éviter l'émission, Mickey, on dit n'importe quoi. Tout le monde est à Rolingate, après ça n'est pas donc à ça déjà. On a besoin de le barater, mais ceux qui n'ont le but trop, parce que la monnaie le but trop. Et puis, bah, ça peut belé, besoin de loba. Beaucoup tapé dans le mouvement. Au bêta qui n'a pas dans la Big Star. Bon, voyager, mais beaucoup tapé dans le mouvement. Mais Nasuka, via Tiki Bisso, comment le va. Pour éviter l'émission, mais qui tous ensemble. Il faut comprendre, vous voyez bien, une situation. Et puis, moi, ça n'a pas de souci. Il fallait que ça reste sango, mais def il y a pesé sango, ceux qui à l'ongola mayanti, ceux qui ils ont des fautes quoi. Comme si on a def na bango. Mais ça veut pas m'amener beaucoup le ban écran quoi. Pour que ça me tout respect. Pour éviter valeur naïe, pour pousser respect. Abisso monsieur te le barachuté, te le baraté parce que Thomas c'est l'ensemble. Mais vieux wana à Salabisso, il y a un moment qui est toyé, tout les laver pour vieux me Salabisso, vieux me Sala qui est tous à la bakoto. Alors moi valeur fait ça, respect à ma casse fait ça. Vous profitez pour que ça n'ait pas que vous trouvez ça la succès dans l'angle. Oh boyebi, si bozoya dans le mouvement boyebi, battu bazala déjà, abisso boyebi, mais toujours le battre parce que tout le monde qui va obéir dans le mouvement, mais beaucoup de gens
dommage on peut ça mal tolingani tous ensemble et puis il faut s'embêter trop bah oyo bazo jouer musique notamment anglais taille comme il faut tant peiner comme il faut donc nabi que bon monde a racheté mais na mon année n'expliquez bien parce que na mo sala nzam donc tout ça va bien tout ce qui va bien net mon ami. Ouais Dino, merci d'abord pour un message opportunité pour ce message ngabena oloba mingi eza penza te parce que oyakei aza père nanga aza oncle nanga aza modèle nanga so inga lelo pe na pousa ni petro na musique oza grâce na ye so ipe lelo naza o naza aza pe na pourcentage monene na carrière nanga yangona je me devais d'être ici na lelaye message à monene ezali que vie na biso ki vie moko ya calme vie moko ya bolingo alingaki tozala bien tozala calme to lelaye kaka na kimia to lelaye na bolingo nyonso ya pesaki biso. Et je pense que le plus important c'est ça tokunda vieux na kimia to éviter ba émission et belé salami o to pesa message vraiment importante. Moi je pense que ils allaient bien les Guy Wanzambe tout à l'heure tous allaient ensemble tous les laviers ensemble to banaki na vieux to sisi na vieux to ke na vieux tina suka to kundaye dignement et biso ba petit na ba pionnier na les gars Guy Otoloba to rozala zala na simanaye tina suka parce que tozaki na peto sisa na. Merci Edine. Sana sepeli mingi ko sala hommage à vieux il y a présent de Fao paix à son âme ngai kombo na ngeza ka Charles mais normalement vieux mutabatisanga na komba Richard Konya donc tellement ndo mona kende na ndo beta batterie a nomenga kombo wana ibsinga ke kombo na comme le Richard Konya na la ba souvenir bien ye mutu asalinga kinazala boye ye mutu asali ke lelonga na comme en Europe en tout cas na ko ikozala indifférente yango na mona ke na longoti Belgique na ko matina France pour tout ça le hommage à vieux mais en tout cas bisonyo sotoza vraiment na souci to bungisi et mutu moko to rejoindra sauter mais nzambe asala biso ngolu toyeba kaka ndenge eza pasi na motema mais nzambe kaka mutu akoki ko bande ba plein na biso tozo kapasi en tout cas nakoloba mingi te mais nzambe ayamba molimo ne na kimia na kombo na Yesu amen. Yeah.
Merci. Avec le cœur. Regardez. Soki obetaka oye koto. Soki oye bagape oye likose oye. Merci. Oh,
Edino, yoza fin, mutaleki azate, oza suka, libulu zanga suka, mokako swa, kende, donc yo leki. Edino image, elona osenga yo, chikote bango. Edino image, Banza Songo ya Congo.